Deko mbote na bino mbote bino so partout boali na banzi boyoki ba résultat provisoire ou définitif je ne sais pas mais eza ba résultat oyo ndenge nanga bayokana kina Tshilombo baombale baluba po babebisa mboka bandeko lelo ngo yebisa bino ke mikoleko ya mboka euza susu malamu te ba oyo bazala bandeko bami bongamaka na RDC soka mwa saki ya loso yali kama mafuta yali kama makale yali foko tshana ndako Tshilombo ba obenga na ye ezama ba musala na Nzambe Tshilombo kosala 5 ans oyo ya yibite so botali oyo yibaki ba mesana na tricherie même papa na ye Mobutu ba yokani ba ombali ba nommé ya na télévision makamususu donc eza famille moko ba mesana na yango bandeko masase kobeta na RDC il y aura des morts makile kotanga Nzambe te mutazolo bamenga Tshilombo atini ba militaire belé na Katanga bakino Katumbi bakindaki déjà baza déjà kuna souci na ye muluba il faut koboma Katumbi mais bobome pourquoi ça nini yona ka diba mutu mosali bakamunyonso bamboka nyonso etelemi balingi yo te mais soki yo balingi bavotaki yo ne bamboka nyonso bazosepela mpona yo tomona matadi soki 30 personnes oyo bapesaki bango mbongo mpo basepela le reste ya population rien na minute oyo Kinshasa déjà ekomi mobulu totana kwa ba image eza video mona okena musika te mais bandeko loko kana yebisi bino ke soki tokebi te makila ezotanga na kati ya RDC batu balingi soko supporter te lokola yebi ke Katumbi aza puissance yana azolanda sala tout pas bomaye Kamere abomaki ete akotisaki na prison etikela Katumbi siko fallait bomaye mais bandeko pouvoir oyo akosilisa mote 5 ans bo pesanga raison 5 ans ya kimoyibi ya mbalo lisusu bo pesanga raison alo bandeko na banzi bomoni ndenge ebimeli na yebite sona kola kisabino ngo lisusu bobe ezamawa botala alors bandeko bomoni pa bo proclamer ye baluba na baluba awa toza na Kinshasa voilà allo bandeko aye ko bebisa fete bato bonne année to gena na oyo. Nous allons montrer à M. Félix que le peuple est plus fort. Les élections truquées, non. La population de Goma s'est levée ce matin, ce 31 décembre, pour dire non aux élections truquées de M. Félix Tshisekedi et son frère Denis Kadima. Nous allons résister. Nous allons résister. Voilà. Wana ya mibale. Tokena oya misato. Voilà la population qui se dit très touchée par rapport aux résultats que M. Kadima est en train de publier contre Batum. Nous disons non, c'est non, trop c'est trop. Sinon, une fois coupé par Kadima, nous allons couper notre Katanga, trop c'est trop.
constitutionnel et M. Félix ont planifié la fraude. Nous disons non, non, non. Une fois nous forcer, publier des faux résultats. Nous disons non, 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 non. Voilà. Nous disons non, non, non. Kassenga, il n'y a pas le tribalisme. Kassenga, il n'y a pas du désordre. Mais nous disons non, non. Ça, c'est une marche de colère. Disons trop, c'est trop. Kassenga en colère par rapport aux faux résultats. La publié des faux résultats par monsieur qui donne à Katumbi 17%. Nous disons non, non. Katima, tu n'as qu'à ta résultat. Sinon, comment on a forcé? Pourquoi on a qu'à ta Bon, mais bandeko, wana bomoni na Goma eza mwa mingi, mwana continue kolakisa yango eza te. Voilà. Tout la gamme moi mike oyo comme ça na longola yango. C'est 31 décembre, la ville de Goma s'est levée comme un seul homme. Nous ne voulons pas voir M. Kadim et M. Félix soit nommé comme le président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, toute la jeunesse de Goma s'est levée. Voilà. Voilà, et M. Félix ya Goma, toute la so oyo. Nous allons montrer à M. Félix que le peuple est plus fort. Les élections truquées, non. La population de Goma s'est levée ce matin, c'est 31 Voilà, décembre. c'est Goma. Pour dire non au... Goma les qui trop, toute la so oyo. Bandeko, nambani na suki wana na like Sabino bana RDC bana Congo na sepeli na solo na bino lelo pona kolisa bino ke mouvement oyo ezali mouvement moko déterminant pona mboka lelo bokolanda oyo babengi o annonce de résultat provisoire ezali komedi ya Chilombo toza kuna te tokondima mpe yango te nazalaki na exil bandeko na banzi bozoka ndenge ezoloba na ye mpona lopoto balobaka ete seule la lutte libère kokanisaka te ke américain nde akoya kolibere biso biso moko nde tokoki kosilibere botelemi bobanga te félicitation longonya monene mpenza na bato ya ikela na bato ya bunya na bato ya katanga esika batindeli bino ba escadron de la mort bobanga te naza deja na Congo toye na alliance toza na lutte naza koya eza kotelema esika nazali te toza kokende na Kinshasa tozokende kotelemela kolungwa Chilombo ayebinga bien Chilombo oyebinga malamu yebaka ozali lisusu président de la république te nayebi yo esika outaki ozali aventurier ozali frappeur ozali voleur bayembeli yango Congo mobimba ozali détourneur noza surtout tribaliste okanisi ke Congo ezali tribu na yo owane esuki totelemi Congo mobimba ezotelema esi etelemi nsima na biso mpona tozoya kotelemisa yo mpe kobenga na yo je vous remercie. Alors bandeko vous allez après rébellion ezokota na kati ya RDC ba rebelle contre Chilombo et les Baluba makile kotanga bien sûr mutoko éviter en réalité yo mon Chilombo tindi déjà ba militaire belé a s'organiser qui déjà que le coup la fraude kozala a somba ki boto brende contre na kati ya Kinshasa po ebeba mais bandeko ba mususu bako kangama
wela bomoi na yo tika biloko ya mokili ekosukela yo mabe. Bandeko mabe eza koya. A partir ya lelo ti mikolo nyonso ozokende koyo ekobanda ozala mabe na mabe. Ti tokoremarke ke ekozala somo. Bozala bandeko na RDC kaka na Kinshasa te. Kamwa saki aloso yali foko tshela ndako. Kamwa makala, kamwa mungwa, kamwa pilipili, kamwa mafuta. Na ebisi bino ke ekozala malamu te. Rebellion esalami na kati ya RDC contre Tshilombo na Baluba. Contre peuple congolais mais contre Tshilombo na Baluba. Ekozala somo. Na ebisi bino rebellion ekoti. Bokomona oyo ekoya mikolo ezoya. Basakana la peuple te. Mboka eza ya yo te. Pona nini okoluka kaka yo zala président? Pourquoi okoluka yo zala président? Mboka eza ya yo te. Okoluka tricherie pourquoi? Makambo nyonso tricherie na fraude. Diplôme tricherie, élection tricherie. Koyiba na babaki awa, babakula, banyonso. Tout ça makambo babe na abe. Bande ko na tiki bino nzambe vraiment pambola bino. Tobondela kaka nzambe, totala mikolo ezoya. Et ozala penda ba nuit sombre. Merci.